danseuse na biso wana aza star avant biso biso totale na ba télévision mwana ntuka donc abima donc ana don tout jusqu'au papa chéri so ana don la musique bango mibale basangisi sikoyo makila baboti mutu mwana na boyebi avenir na ye mwana no bolingo bando salir wana papa chéri c'est une grande personnalité hein. Et malgré c'est une grande personne mukea makambo nga mama na nga botinga na âge à 14 ans makambo eze bele omona ko makambo banda ko mona ka minene bomba makambo fort to yemba na vina nga fali pour pas kiper ayo vient salinga plaisir mon habiter mon ndi buto yemba rumba obi que soy to bimisa ka biso carré wana ngam na ça la perdant. C'est-à-dire, trop, trop failli. Mais alors, bah comme ça, oh exact, mon temps après ça va tout cap. To fanda qui a na zone si musique na poto papa. Musique pour le to ba no raisonner ko beta na poto. Nani a zone si musique na poto. Stade de Martyrs fanda qui a des années. Nana a raisonner ko beta na stade wana lisusu. Hein? Nani rumbe kufaki ba obeta ba rumba to yoka onka zo leka lelo oyo formule c'était yeso si biso ba robino mundi bu posa ko mba ba rumba un jour ba yoka inspiré amener une inspiration à laquelle biso sur la télévision robina teka nzembo 100 000 na conscience na tali faut na revoir à travers 1000 euros écoute na studio Joana ye il faut ba yemba ye wa yembi na album formule 7 ngana za ki tant formule 7 et ça na studio. Tu n'as pas, je ne suis pas là, je ne suis pas là, donc, il fallait boya. A boya 80 000 pour bailler, aïe, moutouana, et bailler, bailler. Adidas, ça va dans 2 jours. Ngana zala jamais contre. Ngana zala jamais contre. Makambo nyonso ngana yela na TV. Eza makambo et comme si le place a commis. Nous aimons ni ça qui vient à biso tourner. Eza bizorbi. Bizorbi on so tali bien style ya nani ya Robin Mundi. Poko matanga lelo yanga bord exemple style nanga. Ah bon? Ben oui. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Lui, c'est l'homme de Binalanga, l'homme de Miso na Miso, l'homme de chiffre 9, l'homme de Tchana Nuboye. C'est-à-dire, quand on a un studio, passer à la biso single, à message ça biso la Robinissa. Et là, il vient de nous surprendre avec la chanson Un jour, la rumba. C'est-à-dire, toquer la rumba, à même biso sur on a rumba. Et la chanson continue à faire succès à mon niveau. Il y a Méloma la bonne musique. C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de lui recevoir à l'émission La Bisso de News des Stars. Lui, on l'appelle l'artiste musicien Robin Omundibu que j'invite directement au Yamaye na plateau La Bisso avec une nouvelle façon de s'habiller. Tozoye Bate, Kobina Kolata Laye. Rumba y maintenant changement il y a façon de relata on va essayer d'en parler avec lui l'homme de un jour. Robin Omundibu, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Vincent. Bien habillé, hein, c'est-à-dire naoye bate mikolo toujours comprendre. C'est vrai qu'on voit ton référence sur le ça. Mais tant que yo mo so pese linga réponse que rumba ndeye ko. Ben on va changer pe maramuto. Faut moi hein. Faut moi. Moi là télé quoi. Donc faut respecter on zone rumba, faut pas respect na rumba. Toi ba ngona muke. Soko telongi nanga na motema nona sengi efasango lelo na boya fishenga lokola image ya ngungi to MPC na molange insecticide biso tutu yebi pourquoi batia bango kuna moto soki atangelinga katia connaissance en pratique bato yo basalaka masanga bamekakango po bayeba soki formule simbi mais moto asala poison ameka yango oke
pourquoi yolingi omeka efe a déception na nzoto na ngai ekosimba te baje wana ekosimba te epa na ngai ekosimba te riki sengele okobondela ngai un jour okolelela ngai okosenganga pardon un jour okolelela ngai abedashu yo okatanga lokolo na premier blessure à l'autre beki yo bokopesa velo bandika mpe kutu bosana otindelinga siviere ondire toza na match ya football nakanisi bazoya kotikanga na ndeto lobo basundalinga na nzela ekoinside mpe mbula ebandi nazora mpe nazolela love natondi na potopoto ya susi nazolela yo dedashu okobondela ngai un jour okolelela ngai okosenganga pardon un jour okolelela ngai abedashu. Voilà. Otango so bonga bato yango ah ouais. Lobanga nalingaki yo te jutisa nzambe kosala lobanga nalingaki yo te nzambe na ngai kosala koboyanga tokolinga ngai ata desatwa na yo kasi kolekiselanga ntango ashur ezatwano te lobanga nalingaki yo te justisa nzambe kosala yokobondela ngai un jour okolelela ngai okosenganga pardon un jour okolelela ngai abedashu. Voilà, un jour okobondela ngai un jour okosenganga pardon tokofanda biso tosolola alors nayebi kolela visibilité maintenant nalingi nano tobanga nano na makambo ya tenue vestimentaire na yo c'est-à-dire tozoyeba te tomonaki na page na yo tolandelaka tozomona kaka ya moko bajiper moko boye tobetana masolo ya tenue changement ya tenue vestimentaire na yo. Déjà nakosenga d'abord na yo merci. Très bien. Ndenge ozalaki mpena patient parce que ça fait longtemps tosali l'émission. Si. Bengi trop na luki yo. Donc voilà. Nalingaki bato ba comprendre nanu niveau na nga ya chant, qualité na nga artistique et puis toya ko bando sola après quoi. Donc il a télé ils la tsara ki album na nga Mwanza Kongolo pour Ezoya Mwanza Kongolo en français arc-en-ciel Ezoya donc voilà il a télé arc-en-ciel Mwanza Kongolo arc-en-ciel ça dit ba couleur on pesa pena na kati ningo lobby mais avant na nzembo balingi na zonga sumu kesima avec le projet tout monde qui Robino Mundibu na ba parfum Robino Mundibu ba bilamba ba griffe na ye en fait c'est quoi il m'a solo ngeza nini parfum ngeza nini en fait mega me repanza absolu solo. Merci beaucoup merci na kanisa ko bossa na nyonso wana donc zali na nzala ya nyonso donc si tozaka na Congo to ba artiste belé na mboko Congo to ba artiste belé baza na ba talent baza pe baza beau baza élégant donc so na lobby ndé na komi ko lata bo mikolo eza Mwanza Kongolo ezaka Mwanza Kongolo j'ai été contacté par un styliste artiste basé belé moi quand même on m'a choisi moi dans la moi représenté stylo quoi donc à part ndenge to lobby yango ke ils ont représenté Mwanza Kongolo mais en même temps pe naza na ba partenaire moko ba style ba bilamba o esala ke donc et tous à ma collaboration et même tout mon avis ba parfum na ndongo tuni question j'ai des partenaires au Bazali qui n'a projet je lui salue en passant depuis Afrique du Sud na boina tanga Congo ne parce que la préférence à héros dans l'ombre pour bah méca ko contacter pourquoi pas nous cet artiste là il faut quoi il est quoi mais bah bosani que non
33 millions de vues sur YouTube, quoi. Donc, Tilelo, Zembwana Miso, et Mataka a vu. Donc, voilà, on a préféré garder comme bon. J'ai été contacté par ces grands messieurs. Et ceux qui ont un partenaire pour créer marque Moura Parfum. Et coïncident qui peut bien tomber bien là-bas. Styliste, il y a Europe. On a sollicité un style, il y a Bilamba. Et puis, il n'y a pas eu sollicité un parfum. Et voilà. Il y a un moni to créer ce qu'on a créé ce que ba style nanga ba boxer au mona ki robino mundi bu parfum style ba boxer za robino mundi parfum marque nango papa chic et puis voilà quoi ils en ont pour nos artistes et puis ba mona ke na lobara je suis l'artiste le plus beau va te belé ba tout. Et quand tes détracteurs ou tes adversaires to benga bango ba on ko utiliser on pour na se moquer na dire que yozo ko kalisu sur ma musique était en mo te ka no ba parfum au comme no muta ko te ka bilamba. Mais un jour, un jour, un jour, quand on a YouTube, voilà. Donc, malobetika liya bango musala pendande etika liya bisopo nga batu bayebanga na musala bayebinga na musala bayebinga na musala musique bayebinga na mamusute koloba lobo ya na oka poto ba luka to zape mibali ko luka ko se défendre de l'autre côté na ba comportement musopo na olaksa batu ke na bisope to yebi koloba mais koloba ça nourrit pas kolobe ko tsara mbongo na poste kolobe ton sera saleté kolobe belé et pe sera succès na musique. Donc voilà ba maloba ya bango misala ya biso tant yozo critiquer ngana comme muteki ba parfum mais c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose muta créer marque nae ou ba carton wana tant to lancer marque parfum là officiellement ba carton wana ozala na banda kutu et ozala partout en fait na mokili mobimbe ko tika l'éternel marque on a parfum ndena fandi bozoka sola tout zoka ko papa chic. OK. Et Rosala, dans les projets, c'est-à-dire à quand est-ce que tu utilises parce que babi consommons congolais donc n'est-ce pas bon biso ba congolais des photos ici tout ça les langues. Na sola gina bango tranquille bazana album nanga ebima mwanza congolais bima na plutôt relancer yango donc mwanza congolais musique na nous après lancement ba ni poto boyi ba ko mo monika nde ba bande koloba loba on est tout juste quand na moi flash apa matu chaki ba loba lobi créer ba polémique donc tu éviter que ba makambwana étouffé projet na biso album quoi donc voilà quand sorti album to relancer sorti officiel ya ba boxer na biso boxer ya Robino Mundi parfum papa chic et puis ba omona nga na sala défilé de mode et puis ba photo ya ba marque ba bilamba ndé nazo betela ka mikolo voilà ba jeep wana ozomona ba jeep ba boyer mozo baté ne ba momi on irait ba jo dans mozo ya ba voilà un jour ezali façon na yo ya ko répondre bato ba ndaki ko se moquer na ko lobake okokara rumba te yango kenda na sebene to o sala ma musique non ngo continue à sala ngaza na sala ka business but faut pas comprendre que musala to sala ka is a business to sala théâtre ti voilà na lo bana ba tu ki un moment que mambo ba rumba on a kotsa ki ngo dégoût na kotsa ki moi elengi nango zaki soutenir mon on dirait zo et pe ça ba tout rien et même ba tout ndé moi nulle part onanga. Après, c'était le cas. Ils avaient makamoto viva qui pensait à un moment où ils s'en rumba nino et côté la mutumbongo et teka mutu à niveau international depuis un moment. Ils ont pensé. Donc tout le banda 2018 ti kokoma 2021 2022 rumba pena rumba ke betana et ça c'est planétaire ça quitté nga visionnaire tant on a monique on a sali mission et tekinga planète terre mobimba de fona lukana multiplier na ndé koto quoi koto ndé na moni zo pesa bien na zana koto c'est un peu ça ça quitté que non akwa zo kokate yango akomi boy non parce que yango no moni bakomi baba mutuazo loba te donc le chat asili maloba parce que baba nda komi koloba donc baba wana eza musala na ngande komi koloba un jour nanga mona za étonné na ndima te que ne ko zo ba vu bongo na YouTube naza grave étonné nzembo 6 minutes que 6 minutes pour rumba ya musique à YouTube te rumba normalement
c'est le concept nga na sala rumba ya pena musique à ba réseaux sociaux. Et ce que moni ke rumba lelo komi ko soit place na réseaux sociaux bandi ko soit po ba kolo na yango ba yebi ko sala yango bien o ba sala yango pena bien ba pena stratégie ko sala yango ba komi ko sala. Voilà. Très bien. Un jour, pour la nini comme on a un jour. Un jour, Ezali, un jour, tu fan d'abord, tu beta masolo. Un jour, Robino Mundibu, bato badutaka na rumba barondima ekaka parce que na mi yebaki na yebi o nazali. Un jour, Torokoka, un jour Torokoma, un jour. Donc un jour, Ezali d'abord pour na teka nde na yembi yango, mutu nyonso twazaka na moi journée na yemoko. Un jour, Atazo Kemba. Un jour, Atabado Sekayo la Likamongo. Un jour. Un jour, donc, concept n'a pas pensé à Kibongo. Et puis, tu fandina le parolier, Geska Dima, tu fandi, tu combien ensemble. Et voilà quoi. Ma musique, au moins changé, c'est-à-dire. Au person comment vous travaillez non au ming za mona parolier aye banate mais non vous changer toujours ba combat parolier toujours ba combat parolier parce que quelque part ils ont une grande partie à réussite puis na ba carrière na bien ils sont un artiste belé na mboka au Congo ba composer même pas ba vocal même pas vocal na yebi ba même pas vocal que ya composer donc carrière na mobimba ti akoma na nyonso ba komela bazali. Voilà. Mais Araya Moro désolant, mon a parlé quand la télévision, bah comme ça jamais bah héros dans l'ombre, on a bah tout passé là bisou. On a écrit la chanson un jour avec Vodil Kadima, la chanson elle parle soboni na débé zoloba. Moto moko tako kikopo na sapato eza pointure na yete amwe kesdala ya kokabela sokolingi yango makasi okozala na chouate okotia kaka lokolo. Na espoir, ekoki kofungwama un jour, soki pe fungwami te, tiaka kalokolo yaya e. Donc voilà, eza bolingo moko azolela bolingo na ye, azoloba na ye ki na moto moko ta kopona sapato eza pointure na ye te. Donc na yebaki ke oza ngano to a classe moko te ke bolingo ngana yo ekopesa nango te. Koboya nga to kolinganga et a droit na yo parce que bato fo baye barake koboya mutu eza droit mutu bakanza so to lingani eza fin du monde donc to koboya na te so to boya ne comme yo sali péché quoi donc to ko yoka na pete simbite to kabwani donc kolinganga pesa choix oko forcer nga te na linga yo oko forcer te oko sengela nga jamais et tumbe pas nzambe malédiction nzambe po et pas nzambe po na boyi kolinga yo. Déjà, ils ont choix na yo, ils ont droit na yo. Mais qu'on l'équise la moninga de air, on les a droit noté. Mais déjà, ce que vous avez dit, c'est air l'équi. Quand on a yaki, à l'obi, j'étais tellement dévoué à ton amour, Nazara qui prête même à sacrifier ma vie, juste pour un sourire venant de toi. Malgré Zara qui sincérité, mais le fait que Zara que ça l'assemblée, ça suffisait pour moi. Après, quand on fait à l'obi, ce que tu as longi nanga na motema no lokola image ya ngungi to MPC na molanya insecticide na sengi o ifasango lelo. Ngana to yebi da ba tia te po ba sele publicité ba tia ba ke to barré ba bolingo muso ezali donc momi nanga menzo ki na motema wala calcul mususu maye na olexele air na olia mbongo na olia vie na olia tout quoi. OK. Comprendre donc et puis un jour lelanga quoi parce que moi j'étais sincère envers toi kolinganga eza droit na koboya ngeza droit na me kolixelanga de la droit noté ça doit ina ba tension ko za ba tension mabe olingino ngako bimanonga kaka po sundolanga kaka donc oyebaki ko kolinga nonga te oyebaki no ko kolinga nonga te oyebaki ko fanda nonanga te pona za ba guno te na ndenge noté oui wana za oyo yebaki mais olixelanga RT. Il fallait pas fallait pas aux alananga en fait. Ça c'est fort. Donc côté monsieur yazolo bake ngam na yaki na tsaki lokolo
na pointure oyo eza pointure na nga te mais na espoir que un jour ekofungwama soki mpe fungwami te nakotiaka loko na obunda na bord yango kaka ndenge ezoswanga boye. Très bien. Yango na suka lobi lobanga na lingaki yo te. Lobanga na lingaki yo te tozongisa on siko epa nzambe. Po towela kolakela bato trop mais avant lakela bato to fotala soko za pe na raison. Po na monde spiritualité soko sa bato mutu mabe bato na sala ki yo babe. Netla mamba bolingo. O mutu aboyi yo osali mabe na ndenge ya banene simbaka te. Mais ce qui m'a l'équissé le R, a dit sincèrement, conscience de l'ébèque au linga moutote, au l'excellé R, en tout cas, moutoana, on a droit que nous pouvons pas t'attendre, ou à Tinda Batouba Lingana, ou à Pessa Batouba. Donc, il y a la fille dans le lobby, na tiga na soma boka nzambe. Na tata nzambe. Toko ka suka on place na lela ngo pe fort ko twana. Lobanga na linga kyote, justice nzambe ko sala. Lobanga na linga kyote, nzambe nanga ko sala. Koboyanga to kolinga ngai, abede za droit na yo, kasi kolekiselanga. Tango ashur eza droit te, lobanga na linga kyote, justice nzambe ko sala. Yorobondelanga ye, un jour okolelelanga ye. Allez retrouver cette belle chanson la chaîne YouTube Robino Mundibou. Un jour, Izawana, Borosepila Lango, mais question na tuna Robino Mundibou, aux a la petite dans ça va clip à Kitoko. Aux a parmi parties émissions, ils vont appeler Nathan et à miser, mais c'est quoi ça clip à Kitoko à miser, mais clip ou ya rumba parce que sur la banzembo yo to ebi peke et ça la nemo to le bar 33 millions de vues mis sur la misu mais sur aussi clip wana il y a mis sur la misu comparé na un jour aux hommes on a venu car au pesi makasi na rumba wana neni clip moro vous sentez bien que tu as beaucoup dépensé c'était par rapport à quoi rumba ya musique na biso faut respect na rumba ya nde ya biso afrobeat afro house c'est pas nous rumba nde loko na biso parce qu'on sent vraiment que aux yeux l'Europe na temps côté tennis côté qualité donc moi blague na mamutu donc voilà ko fali lo mo ya ba aventure te po ba ya ko finga ba na ba télévision mais ba mo ba tshaka ba rumba ya ba aventure rumba ya ba blague na boyoki nanu te mwanza nkongolo ba nzembo za na kati za danger quoi parce que na banzembo musumu tasali ka pozo succès. Mais biso sala rapena ozui na succès etikali pe ya omuntu sala ba chana no boye ti lelo sala ka succès ti lelo taka tolongo lango et sala 7 millions de vues na chaîne ya batu na YouTube mutu wana longoli yango na ndenga kanda na zongo na tie na chaîne nanga ti lelo zokele ba 4 millions a chana no boye totali misu na misu ti lelo bunga parce que le monde na ba fête na ba boîte vraiment c'est la plus YouTube pour la musique ça veut dire que bazo tourner à tout moment on a que biso to koza nango dit titre te ya ba bongo mais quand même tout ça ka ba effort na kati ba effort wana tout ça la ko mona ta mususu ata moko to mi balé etikala na mito batu quoi. Voilà. Robino Mundibou cette fois-ci on s'est décidé. C'est vrai que Tomé ça la single, mais cette fois-ci vous êtes déterminé, vous êtes vraiment déterminé parce que la pendant la rabis sur l'album depuis Kala, mais la monnaie cette fois-ci détermination et makasi. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, et motivé d'abord ça va critique ya batu et puis Natala Kinde na kenda ko sala na sala ki 20 dates na Europe na 2022 na saki 20 dates na Europe et natala ki na saki ba choquer siko il faut na yanga pe na groupe ko beta ba concert ko donc siko so na ya ndenge ya normal ya ko beta soit Zénith soit Olympia soit salle moko mythique il faut album natala quand même la choquer c'est bien bon les autres c'est la na chikon bongo groupe bateau bazaka nangai bat mususu et tout donc il faut na bim album est 8 ans pour parce que nazaki na collaboration na label moko bona France na 2020 ans tokendaka hotel Accor Arena azali na collaboration na label moko na France et puis ngana bango projet zaki bona tel si bango kenga na beti misu na misu et cartonné ba tchana no fausse ko bolukela nga ba featuring bango pena mu bazwinga ba temps bazali na bango na bonne foi mais kozonga na biso na 2020 et ça les que coronavirus
de kanga pena coronavirus affecta pena carrière affecta pena makambo na ndenge penza ya mukete quoi. Donc voilà, tu vois tu telemaka ti lobo toza penza mibali quoi. Au moins que bato ba futa pena ba featuring pena ba artiste moi minene sali que non, il faut tout que mais ba frontière tout ça qui bloqué et tout et puis ba artiste ngo na ba sima mikolo ba kiti pe le sunga mona ko motala ke ba kiti donc moi penza za ki souté ko ça ba collaboration na ba mona moi que o ça ba collaboration na ça ba collaboration monsieur bimate ça tire na ba placard. OK. Ouais, na ba collaboration belé bimate là tire le lot donc on a eu autant là que bato bababise bambo na bon pour na featuring le singa bango sur deuxième tour comme na bunda ngamo kubunda ngamo esa la ke ba nezoleka batazoleka esa la ke donc musique peso innover musique peso apeka yo monter na mokili ba ninga ba collègue muso bazalo ba sa musique ba o mema pe ba style ba ma piano zobota ma ba mambo belé zo ya donc à chaque fois zo luko sa zo luka pe yo o innover ça na pose na page voilà yango ça dit album exotant mais tant la kendaki na 2022 ko ça la tournée on a 20 dates na mona ke non te na rozonga susu te na zonga la même biloko donc faut na ya ko beta pena ba concert live pour na beta concert live mais faut un album yango moni pour na ya na orchestre na roya te ngana orchestre na ngato telemi na maison Schengen ça ba milongo yo ebinde ça donc il faut quand même na fan ça un peu donc moi tout ça on plein vie na atonga plein vie na selon selon ndinga ça ba calculer selon ndinga zo botela bana na selon ndinga ça makamuna donc nazoli peta na ngana no moi ina ne sur 2012 na 2023 où il est qui ya on fan ça makamwa donc donc résidence fandi penatix qu'on a comme résidence française qu'on a coquille pour ça l'album sikoyo album sobe bini bon on a bema orchestre na même orchestre jusque là aujourd'hui sa musique to musique te zoli ça nga pena musique mutele sa ngai musique penza mutu yo ebi ke nga musique le sa ngati nga le sa mais ça ba musicien pe ba oyebi ba musique bazoli sa musique ba le sa musique au taliboye mutu ana ba titre ya ba millions de vues belé mais il n'a jamais barré 5 millions. Pourquoi 6 millions ya pas si so talira ba nzembo ne belé ba millions de vues mais tala ba abonné na yo leli. Donc ça sont déjà mutu oza de atana 5 ou 6 titres ça ba millions de vues. Déjà faut le cas de 500K d'abonnés. Normalement, si on a 6 titres, ça a millions de vues, il faut les regarder à 500K. Donc, si on a un titre, il y a millions de vues. Au talib abonné, il y a un mouquet. En tout cas, il y a un mouton qui est là. Sa musique. Donc voilà. Il y a un moussalo pour moussalo et sa musique. Il faut que ça remonte. Ok. Robin Mondibou, parlons de ton fondement, mon mouquet, ton son à sous dans ma ramlayo. Là, on venait d'assister à la réconciliation au Salama. C'est-à-dire quelque chose que les gens ne s'attendaient pas. Mais à rapport toujours à rouler sa musique. Grand frère Nayo, Fali Poupa, à sa qui dernière sortie médiatique, il a parlé d'une chose où il y a beau type polémique fort. Et bah, nous sommes bien Moutama Kiona. Dire qu'il y a Nzembo Fatek à $100,000. Mais nous avons un milliard de musique. Pensez-vous vraiment qu'ils ont le mot réalisable et que les lots ont mis à 100,000 $? Nga nazala penza témoin et puis nazwa ka penza fièvre na chimie jour ango nazala na studio na France tango sala album ne ya rumba nga wana kutu rumba c'est longwe nga na mutu na mona vieux assemblée afa kendeka makamna kenda batokoso wana barumbo nde bato ndire wana obunda na kado ondimate formule 7 ko sala makambu boy to fandi na studio oya na kata cabine ka biso mibale na ingénieur amundele nga fandi po nga pena pas ni considération penza la repi yango alors que nga la ba kota raté soki yazo kata oyemba nga na kota repi atolia pizza kota tiki pizza nga na continuer pizza yenda zongeli pizza to les sous pizza quoi c'est mon vieux vraiment. Donc voilà. Donc on a olo bango te pona ko kosele makambo so ko luka ko défendre ta quartier abimia na cabine et puis na comprenant de bizarrement ba tikanga pe na zala on a yebité
Ce qui ça les mara pourquoi? Moi je vis ça. Tu vois à côté aye penza na mbongo $80,000 na misu nanga Robino Mondibu. 80,000 balles côté na studio. Tu vois aye 80,000 €. Écoute na studio Joana aye, il faut ba yemba aye. Voyez un album Formule 7. Nga na za qui tant Formule 7 et ça na studio. Na na projet nanga nzembo na photo ça featuring na ye alobi. Jana si ça na logo na osala puis na ozongelo to yoka ba idango ye na. A côté Django na boko tsa ya côté. Oui que a si Joana ke na sina clôturer banzembo sili photo tsango ata prochain album. Prochain album. Na za na kata studio. 80,000 €. Je vois le roi Bablaga Bimisango Bando Bimisango. Moi je veux que tu me chantes. Alors en français. Il faut me chanter dans cet album. Il faut me chanter. Ah Bim Sasko Mbongo. Il faut Joana Clara Loko la Donkiko 80,000. Joana pas je ne suis pas là. Je ne sais on a 400 tout banini. Donc fala boya. Aboya 80,000 pour bailler aye mutuana e bailler mba album et comment il déjà na souka clôturé déjà. Ah, Robino Mondibu. Et puis sur nga zawana ata i. Et puis le solo mo le kaka bo tchwe. Bon bazali quand même na moi comme tout misa mukeza yika bato bayaki na muto bo yebi. Ba mo ba raté cop moi 10%. Ah voilà ba raté cop. Azongi na ya continuer koyemba 80,000 elongwa. Ngwana ngamuko na muna na misu nanga. 80,000 €. Ba pesi ayemba a le bien clôturé. Banzembo d'un album et c'est Sili. Et Sodia Rolinga na prochain album. Et puis Joango Bima Libanda ba Fanseno Libanda na Fandi Libanda. Comme ça on recherche. Comme ça on recherche la vie. Na Fandi Libanda wana menga na kati. Tu continues pe ma solo et tout. Et Nathalie qui paye émission Nathalie si on avait ta ma solo 100,000. Mais bato bazongo na côté ya mabe poanini. Moni a innover. A innover. Et quand ça na bato selon yo siko nanga nonde toyoka na cité fallait imba bato na combien selon fallait ko imba mutu na combien. Bon selon yo ça la non, c'est-à-dire c'est pas selon nga. Nga pe na za mutu. Oyo na obeta li solo, Dieu met témoin. Tozo kumisa. D'après que li Charleston Mbote, mutu na Braza 100,000 fallait boyaki. Même quand là où toujours le basiko il y a 100,000. Donc il y a que sanga siko na zala ko tunanga moko boye auti Afrique du Sud aye. Mutu nanga mo auti Afrique du Sud aye. Ndi bufo bwa kanga na Yobe. Na kulumbe betis ko Yobe fona bwa ka na chepe prix nanga dédicace. Obiso dédicace. Na chepe prix nanga ndenge na tekela dédicace nanga. Atangelinga pia 3,000 balles pour la dédicace. Na zipe yanga 3 shaba nanga na chena push. Ah na moya oyo na mbongo belé bonde no tanga 3,000 kande na obika ndeza mo mutu na mbongo belé habité ozomone na $10,000 fo apesa artiste mo wana ayembela nga nzembo aboka utanga kombo artiste $10,000 grand musicien pe nga na utaki Paris na monaki 80,000 et puis ba yemba jona nzembo ebima na album. Tu comprends nini ça va mambuya level. Et ko talisaka ko talisaka libiso ba arena hôtel c'est sûr que non wemba na baloingeti. Musique il faut laisser ça. Musique il faut laisser ça en fait. Musique il faut laisser ça yo. Mon le ndé abo bato belé ba changer moi ndam. Bato ba Nicolas zo bato belé au monde ba changer moi. Et comme à tout na mona 80,000 na changer pe. Na changer. Album nanga mwanza Congolais zo mona ke nazali na ba prix moko boye mais na koma na oye mutu lokola nga pe mutu lokola ye nga pe moyembi non nga pe fona chabo olingi to kei quoi donc ndenga abeti sango na oyoka eza pe bongo en tout cas et bato belende bazana ba tché tout ce legi ko mbongo bato mais à la prochaine. En tout cas Robino Mondibu parlons toujours ya Bomarambu alors tu vivre réconciliation moko ya munene o bato belé ba satana la ngote ba zelango susute ya ndeko na ya wenge musique maison mère Fabricas na déplique umba ya nuance c'est-à-dire ba mi balé to bi ke bazaki na ba tension ba lobala raté to bi ndenge ba no kende mais basangani mongol to beta makambo est important en association des mongols
deux Mongols qui se sont réunis au Botabanani, au Boteloni, total la suite. C'est plus important. On a posé une question. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre un jour au monde de la réconciliation? Il y a Robino, Fabrigasto, Robino, Deplique. Michel Bass, Atangina Kombona, na PC Bambona, respect Mingina, a contacté on est taille na daju, basali boye. Yo pena mutu kingane di maloko boyo kanate so bosangani bosala album mongo boye. Et au pèse à moi vrai quoi. Voilà Michel Bass. Michel Bass. On a vu qu'à travers Mina Fabrigas. Ouais. Attends, habité. Na Mongol te na zapena mutu quoi. Na pena mutu. Na mutu donc na Mongol te quoi. Donc allez-y comprendre. Il y a que pas il y a que ça dit on est des images, les erreurs qu'on ça la vie et puis on peut réparer. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau dire que pour réparer tout na bandeko na yo ba beba na yime na yo ka eza na bato mususu otali kabo al sumutu te. Restons des humains. Tant on lobby les humains, tous aba humains. Eza na mutu mususu otali kabo al sumutu te. Na pesa un exemple bato ba boya ka mutu na temps normal. Lelo mutu o aza mutu na ba organe nyonso to nzoto esala bien zo fonctionner bien mutu humain. Et c'est le mot qui a fallu pour pas. N'appelle ça exemple typique, simple. Moutou na temps normal, les lopes na makambo ne se fallait ça la mine, moutou normal, quoi ça normal penza. Akumba rapé car. On a bandé comme dans la poste à retourner banda kuna bango ya ba rêve na bango parce que les gens qui chassent zo fo mwama. Pourquoi pas retourner ndako ya rêve na yo nengo lingra lupango mezala. Pourquoi pas au bon moment on a eu na mabele parce que lobby nini rozalate et surtout que les espaces sont déjà développés bandeko mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bon la commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc, boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na se. Asukola rappeler robo ya fali poupa. Non. Donc, on a comprendre que na Congo ils ont na batu o ba su batu te, ba su batu normal te. Batu belé ba komi ba mongol. Donc faut tika bango na kwa na bango basa soke simbe li bango. Oui, ba mongol pe basala makambo simba oui, mais otika la ka mongol. Ce qu'on a la comprendre figure on zo sala figure rhétorique zo sala wana. Ça veut dire que cette photo fandi bonne émission na ngato beta masolo ya batu, les gens qui réfléchissent, les gens qui ne passent pas à la télé pour insulter batu direct comme ça. Ozomona. Donc voilà quoi. Peut-être au lobby bon pour baba dire yo bati le no to ça ba parfait. Non, imaginez un peu. Imaginez un peu. Un mutu normal a raisonner bon. Quelqu'un oyo alongwa na wenge musique à maison mère na bino si les lois sala nzembo mo na 33 millions de vies et tomelanga ba immeuble na zana na lemba na oyo moni omona eza ya masolo te. Si. Qui passe à la télé, nga nazoluka na investir na Congo na mboka na nga na engager batu, na créer usine, na créer société, na engager batu, ba zo rappeler ba salaire hors musique. Na mboko Congo to yoka ba vie na biso ba na ba bise bulaka. Ba na ba taxe salaka. Ba grand musicien même na ba ricoros ba na ba créer ba société ba whisky ba créer ba nini Diamond dans une entreprise belée. Imagine toi un peu entreprise belée. Tu comprends donc tu fandi à tout le bêta important à vous nguba allez-y comprendre au monde que mongol mboko totondi na ba mais na comme on na mona ngoni moi na oyebisa yo Congo lelo to komi na ba donc ba mongol faut faire très attention. Il y a un moment na boyaki na nga ba télévision na fandi reno kito ya okoma mongol lokola bango vomi osala na fandi kina na oleka ba télévision te na osala album na nga na eloko to moni wala yo to kotika jamais ko mona ngo isala mapana
Un jour, tout le monde peut faire des gaz, tout le monde. Non, avec des humains. Les jours où on comprend que tout le monde est humain, tout le monde est. Mais il y a des humains, peut-être, Michel Bazalouka. Et puis, Bazalouka, tu vas nous coumisaka, mabé, na bango, baza mabé, tu vas nous coumisaka, ke baza mabé. Ça pour battre nous sur Bazali, sur les bétali, sur le ah, mabé, ah, moutou mabé, ça va battre mabé, ah, yoka fier, à banga, anga. Aïe, qui n'a pas battu mabé, nga, na roi de mabé, donc, ça, et, comment on peut savoir le coup, quoi. Et que soit sali mutu mabe aye na sima mukongo seki donc c'est comme si mabe ana et choqué muninga te en fait. Vous comprenez? Donc voilà donc de comprendre que non toi combat sur na ba mongol te. Wa ebi ke mutu na mtabate la mutu na ye, abate la cerveau na ye. So moni ke mutu ne linge banda ko beba en tout cas zonga mo simanda mbotali bien à tête na ngezo ke na ko beba en tout cas na luka na bongisa po na sala makambo. Na ba norme quoi na lobaka bien na solaka bien na zalaka gentil na batu pour parce que na mboko Congo pe na mona na ngate mutu moko oyo aza mutu mabe makasi a koma pe na ba succès à danger ba succès pe na ba succès aza neti to mutu mo finga batu to finga pe na batu trop to mona pe ke ndabo mutu anga koma pe beta ba salle mo a neti. Après ça, c'est le Wafinga Batou matin, midi, soir à la télévision. Salle ni na obeta, musique ni na salle. Donc voilà, soko lingi mutu na yo. Et beba, ou rejoindre vie comme le roi c'est le il faut ça la carte d'émission Finga Batou Batchaoka. La vie c'est un choix. Tu choisis. Il y a rotika la muta ba émission pour Finga Batou le baga soit tu choisis de rester au studio, d'entrer au studio et de travailler. Voilà. Moi j'ai choisi de rester au studio. Travailler sur ma vie, travailler sur les œuvres, na composer dans ça makamnanga et puis voilà, j'ai pas le temps pour les Mongols. Robin Mondibou, ça fait un bout de temps oyo boano sabiso na Fali Poupa single na bino biso carré et après il y a ce qu'il y a eu avec cette histoire d'Inos Bi oyo bandeko belé ba interpréter en mal. Pour taire ça, tout le monde a vidéo yo na Fali, o Fali loba na ba warrior na yeke bocha na se oyo ya parlé. Mais après ça, tout le monde a silence pendant que bazo c'est la single, tout le monde il fallait que ça la biso carré na Mokobe. Nzembo bimi et de l'autre côté tout le monde a silence côté na yo et les gens interprétaient disant que on dirait fallait beta aura 12, beta aura vidéo pour na chana se mais yo na Fali copie le kasouté. La preuve année, Nzembo le titre fallait boyer na Fali basala on a Mokobe. Ça c'est que et va un esprit à bateau. On était tous surpris. Il y a au monde yo na répétition à Fali, il y a au monde yo na résidence à Fali Poupa. En fait, qu'est-ce qui se passe entre yo na Fali effectivement par rapport à Nzembo oyo. Ils avaient qui titre bino balé tout monde basala Mokobe, mais après on va voir avec Fali donc la relation avec Fali à vrai dire les années et puis solo Nzembo ezani et sous qui wapi. Tu sais dans la vie hein, Dieu existe. Na vie on doit vivre. Bosoko zo vivre na mokilo. Dieu est là et puis Dieu existe. Et Dieu nous aime tellement qu'on imagine quoi. Ce que vous avez ko orienter ko cadrer ba projet ko orienter ko diriger. Oui que ça to bimisa ka biso carré on ngam na ça la perdant. C'est-à-dire occasion ko yemba na artiste amné le roi Fali. Oui kotala ke na kotala ke Nzembo wana oto ngato bimisa wana na oto ngato bimisa sikoyo. Parce que to yemba nde rumba. Via salinga plaisir mon habité mundi buto yemba rumba. Oui, lekela même pas na idée et lekela même pas na boule na ye ti to fanda to solaka apusanga ta pembe na rumba. Donc projet changé. Sokoza na rumba moko yaka na keka na disque na zuka tik tank na ye na ngombe mi bale ko tuti moi ba biloko ba biso carré wana ba kulumba ba misu na oyela ngata mo 5 na tandele po pona nda ko pona mais rumba na keka na bakika moko ngingo na chili wana jo mona biso na pale wana chi wana le mutu ayoki Nzembo pendant 5 fois zo kakaka azaye kutu wana okende mission et pas Marius. J'espère qu'à Koma qui n'a retard pour qu'il ait l'engagement Nzembo l'équipe titre Nzembo qui paye ayo rumba
wana nde bato bakozwa sikoyo fièvre quoi. Oh Nathalie que Dieu existe. Mais tu reconnaître qu'il y avait moi problème qui est ça les entre bien mais tout avec bongi si tout le babongo parce que celui déjà nzembo febo mbayona ye titre nango ya yimbe ona mukube to comprendre déjà dans la vérité titre biso carré za ko yem ta créer ngana yina nzembo ya a créer maloba na biso carré. Kasi mezaki déjà l'autono c'est la bino mi tanga magi déjà que biso carré yemo auta na okota uta na ngana na nzembo et abandi biso carré atiango biso carré de même père rosa tamza na mutu akoza pe na ba makambo belé tamsa sala rapena batu abimisaki biso carré nanga akepe suna sido ko temsa bosa ne ka bimisaki yango nanga pe na bimisaki yango koto eke kuna beti ndenge beti donc et puis batu ba yeba ke non na mokili batu ba problème ezanga te na kibomoto na vie humaine sur terre bonde to vivaka ba problème ezanga jamais na mokili ozomona bilo monsieur ko zata mususu mal interprété mal intentionné créer ba problème vous comprenez mais etika la ndeza ba comportement ya batu ndeni boye ba ko gérer problème wana ndenge koya tolinga totala no batu mokili oyebi ndenge émission ongana tosala ndenge peta ndenge lobisa batu toyebana batu balingi ye moko pa monaki batu ebele balinga petio pembeni nanga te batu ebele basalaka nanga me balinga petio pembeni nanga te ko ba campagne de diabolisation ça makasi moi vivango. Et puis tant qu'on a commis à Paris, na commis levé na Paris, tant que ces émissions le lobby on a qui Paris. Quand on a parlé, na Paris aux awapi. On a na yepe na ngambu na zoba makambo eko mata petit pe na mutu eko bep ça fait relation na petit. Pas ça petit. Ngana na mental d'acier na zana ebini na gérer makambo be na mukili. État d'esprit na ebite pour maman mataki aux apiaka. Tata senga bikomi tungisa tenga zayana okoza tamsuna munokono na ba émission de tofanda rabo yozo kanisa maka mususu me munokono ebimisi maloba mususu mais na ebike zayi na ngona intention anati donc voilà mais il faut yeba ka keno na zayana yo batu batala rabiso bat ba ba fanatique ba oyeba oyo yozo kanisa tena ebike yo lo bagi no vérité muninga pesiokop ça ne dérange pas. Et puis, on a été en train de non muto ba yebi que peut-être vous allez en froid. Mais yo le baïga juste malamon que artiste moko congolais pesinga cop. Moninde soda qui moi mabe quoi. Donc to sola qui et puis to sali vidéo, chaque ngana continuer banzela nga et puis voilà quoi. Donc et voilà tant na remarqué que ça batu belé pembe ba mo ba sepela tende na zara pembe na ye en tout cas yango mona zaki nanu moi ngamo comme na se décidalité na zala ya na leki musika to na bato na ebi que notre sola bien to continue za be parce que mutu mo banda na bato nyoso ba pembe na fali pour muta banda na ya zaka to ko ba tam susu ba vie na biso ba télé mutu ba banda ne ba betene ba musique ba quartier mettons que dans le quartier latin, bateau nous soit à kuti pe bataille. Et même peut quand na kutaka yo, ne peut ka biso pe toye ko ya biso pe to ko ma pe proche ne peut éternellement donc voilà nous vieux ça parcours les gens la moulai. Au moins ya yebi yango yebi ke ope ako longwa opa ko tikala. Ponde na bandaki na otam so bazaki na oyo. Ayaka nde mutu tam so pire ya musicien oyo. Musique esali ke to kutana ba to komi pende to komi bo. Donc oya bundelinga opa ko bundelanga pe lobe no mutu na mutu abundela nga na marque na ye et même yepe ba komana nga muso zateka ngam na bundela ke yeba makam na ngam muso ipa bundela nga pe na marque na donc on se soutient. Très bien, donc là maintenant c'est projet à Rumba qui plaît à yo eza suma ramuté to zela donc ngamoko na comprendre que soki nza ayembi déjà nga na ratende occasion ayembi déjà na bisayo za tira na loba merci na na esengo moko oko imaginer te quoi pour aya malam c'est quelqu'un où il faut azala toujours béni quoi veut dire que na bengi
nabengaki te nabengaki kaka na 2020 ba 2019 on nabengaki kaka venana besoin soutenir ngana sa featuring na mutu kingani bo ya se kaka mais na senga ye moko te tonga ba misu na misu zo beta ba nini wa pour ça featuring na abenga pe mutu wana nga mutu kana sala ba aventure na kepe na mutu on to yembi na biso pe na bimisi na nga sunzembo ngote zo mona tona yo komona ke non ikomi pe na to yemba na ye na 2021 si je me trompe pas parce que na 2021 na benga e penza sikoyo il faut ndela bona sentir que monotonie le qui trop na makambo na sali il faut ce qu'on a banda siko ba featuring na bando bisa ba featuring mais na comme ça ba featuring musuna zo zwate na mona on le koza na se na banda na yo et puis na banda ko misa ba featuring mususu potala yo OK pas de souci sur on a ba plan pour proposer na quoi peut na tindela ba plan abia petit na ngo ba plan na ngo zo tindela ngao zo makam na moi sérieux ko zana nga oui eza opportunité eza mais kozwango petete ah bon paplo kanga na yemba ka yango mais nizo yango moi sérieux OK tozonga na to revol sous ba plan teka na tinde sous plan mususu tobi open na soka boyango nga seke ako mutu moko azobo alingi ndeka ate boni to mettre dans le sur la featuring pour featuring nangana ye c'est un homme de parole et robima nango kaka parce que na mona makamba to nyoso la ka ba makambo et salema nango kaka et petit ni sur plan mususu petit nangai o te buka plan penza ko je te dis c'est que Dieu comme non ka lingi nete quoi plan o biso avec d'autres 12 oui comme 12 te o OK tobi te plan o ka photo forcer ayo ko pona ba WhatsApp bo peut-être ayo ka bien te faut yo ka ngo bo pe dans live OK na memelie kinba to ke to moni bo to fani to che nini beat wana musique pas yo ka ngo pe na bien ayo ka mais plan go eza na refrain zali mais sauf que il faut le garder tout on dit comment modifier la parole bien ça mais c'est bon quand même animé quand même que plein là tout va tout modifier tout va nous modifier la parole là on attend bien à cause on a raison zembo te tout le qu'on plan mususu to le plan mususu wana ya sandi maki o wana meto modifier na mutu na memi ba modification moi belé ça de collaboration et où mais là na yego memele plan musu na côté la studio wana rep na kina côté la che plan wana bandi moni bandi ko yinda wana ndo moni to filma ka elo mona studio zo yimba ya plan o côté abandi luka modifier nde comme biso carré et bimara pe wana ya bandi ko luka modifier mais natali style yo eyo zala tronga ngai e simbela na ngame nde ya yembeli yango azona nde ya yembela orin to sala peut-être yemba na mutoyo style eza bien pona ngame eza bien te ko yemba ngo na ye parce que na banzimbo muso yemba ya baboye esaka ba top te za banzimbo ka ya 4 album ngana koninga jamais na yemba nzembo moko bezaka na niveau ya nzembo moko ka na 4 album eleki na ngo ka non te parce que ka plaisir bo sali featuring te na bien photo lukato to ça sur le mususu na changer sur le mususu na ke o moni na Paris des places na kutali sur la $80,000 wana ache wana yindi lisusu wana ba nini na on comprend vieux a poussé ki ngande à travailler na bosser yindi wana ba nini simbanga kutoyo sentimana yo kaka kutoyo basa kitoko baza kutoyo bilenge fandaka kuto yindi wana na studio wana album Formule 7 et ça petit dans un plan faut bima kana kata disque na ngato to yemba no me faut bima na kata album na ngakwa abia ngape na mutu bona ndimika po za vie na ngape na mutu na album na nga faut bima na ba na ndimika po talaga ya lobi voilà quoi ngamo na saiba manevre suna sali pe manevre album tsebi matoyemba te vous comprenez et ça nga nam na saiba na manevre ti simbanga kototi na rêve la luka ke soute na beti loko inos bi wana e beti ndenge beta na bimisi un jour na bité ba yoka nanu un jour
On est beau. Ah, petit photo mba rumba. Rumba pena. Mais il est pena palais beau donc rumba. Nanga mona sa penza na lali penza pongi. Na ibi que non. Opportunité na za nango ya koyemba na légende. Donc on a fallu poupa. Donc eza eloko na ko lekisango boyete na ko yemba biyembela na. Petit gars na musique na biso ya rumba. Eloko mungu boye. O eza penza rumba quoi. C'est équipé ils ont un texte, ils ont une mélodie. Pour nous, texte et mélodie, ça va jeter. En tout cas. On a une joie, on a une sengomo yake donc voilà. Star, na bozala un peu sincère vis-à-vis nayo par rapport à autres zoyo kanabato libanda. Na baki na poser une question pour sur cette émission. Aujourd'hui, les gens vous critiquent. Bazoloba que Robino Mundibu carrière azalango lelo niveau azalango lelo il pouvait être plus que ça ceux qui à s'accrocher qui mingi na fali pour pater genre que nous on aura la défense na ye nous peut sa position ko zaka mutu na ye balobo dirait et kangelo peut porte ya ba fanatique ya ba orchestre mususu pe ba musicien mususu amona répondre yo fali kaka c'est-à-dire que lelo tu pouvais aller encore plus loin. Mais ce que perdant moi peut-être de fanatique mon sous ça parce que au fallo zanoka Robino et non à la pire mutu ya fali on dit 1000 fois na perdre ba mongol na perdre ba mongol na tikala humain mutu normal na luba oeza na kumsa oeza na tsa mutu na place de vito bande mission ngano bande tisuka na fingi na on saka effort ya kotika la humain kubeta masolo ya ba humain kokumisa oeza koloba oeza donc na préféré na perdre ba fanatique mongol na tika na ba fanatique humain pour na zona besoin na tika la humain na raisonnera normal na vivre normal na sala makambu normal na landa exemple bien na soutenir mutu oyo a sala ke lelo oyo kopezala la musique ya Congo. Imaginez un peu la musique yango ya lelo ya Congo, musique yango ya lelo ya Congo, musique ya Congo lelo sans fali. So to lobby boye, il faut te perdre des fanatiques. To perdre quand il faut na perdre des fanatiques, na perdre ka ba mongol. Ba to ba boya ko comprendre, ba ebi vérité ba linga ko comprendre, te ba boya ko comprendre, ba nyimba tika la kaka na compréhension na bango selon bango. Vous comprenez? Donc voilà, dans 1000 fois on soutenir Mouto à zo innover. Viens à faire le goal, la bête stade de martyr, on s'en dit direct pour encourager. Kolobake ouais ça va. Abeti bizarre bizo beta, ou yo kanga mukolo monte na iya ko critiquer. Non. Azo beta Adidas Arena. Azo beta Adidas Arena. C'est encourageant. C'est encourageant, on peut que soutenir. Donc voilà, on préfère 1000 fois on perd des bas mongols, na tikala na batu ya batu, ou ba raisonnera lokolanga. Puis voilà. Mais en soi, fali pour parler le batu, faut pas zoaker loko azali patrimoine ya mboka. Munde tozaka na or, toi na cobalt, toi na cuivre. Fali pour para bongo pe. Il faut te protéger bien, te protéger mutu a bongo en fait. Mais donc ata lelo kutunga neto solate ata lelo kibo moto sali keno to kabwana mais dans ma tête dans mon esprit tant que nous tozu o eleki o wana te na monde na biso musique na Congo tozu o wana elekité bendele ya mboka yango wana. Mais na ninga carrière personnellement et là on va constater ba sali yo moko zo mona ngote c'est-à-dire que tout va bien carrière nezo ki nango bien et bon carrière nanga fo bo mona o ka lokola ya mission mo bokingani. Carrière nangeza bien ndengezali na osa ba single na ngai nazo bimisa album na ngai nazo bota bana na ngai nazo tonga bandaku na ngai nazo investir na osa iza bien ndengezali ekoza ka ya mutu x kinga te puis beaucoup mo comparer biso na bato ba bima avant biso na musique si ba beto belé beaucoup mo comparer biso le ba bima avant biso to kuta bango ba sala déjà musique ba kendara déjà ba poto ba betara déjà ba nzembo ayebana déjà ceux qui basali makamoko boye lelo basali yango par rapport ya o basalaka déjà
biso pe temps na biso pe ko ya to osa pe makampe na temps na biso. Très bien. Muta tchanga pression te carrière na ngezali ndenge ezali. Pe ezokende bien nazo yemba. Voiture ba umisa ngo na vitesse moko te nazoki temps moko boyeka na betaka ba misu na misu ba kulumba siko na meki ko changer vitesse na ena un jour to yemba na vie na nga fali pour pas kiper ya yo au mona ke muke na bandi ko contre stage mususu na bandi ko pesa longi musu na carrière na ngai donc je na construire carrière na nga petit à petit mais ça ne veut pas dire que so inaza o nazamba mo fona bandaka ko boya fali na ndima fali te pona zala. Non. En tout cas, voilà. Mon père c'est Batouba Cop. Azo père c'est Batouba Cop. Na ofinga ke ozuka Cop. Na ofinga ke pété le roi ba biso. To so ka ba Cop. Moto atika li sima. Te biso bato kumisa. Na bato ba finga ba zo ba Cop. Oyo ebite ke non ce qui fallait exister qui te bonga bo finga nani. Bonga bo comparer musique na bino na nani. Lelo to sa ka news to sa news par rapport ya nani. Vincent lelo nyo bato nyonso na Congo ba so na Cameroun so ba sala par rapport ya nani. Ah, c'est fort, hein? Robin Mundibu, tu regardes le sujet d'actualité et ils ont concerné. Ouais, c'est ce que les gens disent, hein? C'est ce que les gens disent. Comment on commissait trop, comment trop yé, trop failli. Mais alors, bah commissar oh exacté, muto appelle ça batu cop. To fanda kia on a zongsi musique na poto papa. Musique pour le to ba no raisonner ko beta na poto. Nani a zongsi musique na poto. Stade de Martyrs fanda kia des années. Nani a raisonner ko beta na stade wana lisusu. Hein? Nani? Rumbe kufaki ba beta ba rumba to yoka onka zo leka. Lelo oyo formule c'était yeso msibiso ba robino mundi bu posa ko mba ba rumba un jour ba yoka inspiré ameni une inspiration à laquelle biso sur la télévision robina te ka nzembo 100 000 na conscience na tali faut na revoir bato be ba mayele ba dit que to revoir parce que to immortaliser bato to ko te ka te ko immortaliser mutu après ko immortaliser mutu il faut ba pelo ba parler faut pas se faire ba biloko mo zo tika ba souvenir pour bato to yembela ba za ba milliardaire ba millionnaire. Comme vous faites les libéla, kufa bakoko ba no ba. Eh ko tesa bino ka kende ya boto immortaliser bato. Donc faut pas faire tant on a pris mon robot épée, ko zo pesa peka épée sa valeur. Notamment ko tatini moi en classe et puis moi on a pas échoué na vie. A dépasser ba millions ba ni pour moi na réussite. Mais ba yembele nzembo pe immortaliser. Voilà, parlons immortel très bien. Parlons du stade de Martyrs, chers amis téléspectateurs, nous vous fixons un grand rendez-vous le 19 mai 2024 dans le stade de Martyrs avec le frère Moïse Mbie. Donc, les chrétiens sont invités, les mélomanes sont bonne musique, invités pour participer, pour contribuer. Cause à la présence comme histoire avec le frère Moïse Mbie le 19 mai 2024. Robin Mundibu impressionne par rapport à l'eau pour une première, tout le monde a la musique chrétienne, tout le monde a la campagne salama, mais tout le monde a venu des conseils à musique chrétienne à stade de Martyrs. Impressionne à eux. Dans le bas, on y à automne, ça y est, vous êtes à automne, ça. Moïse Mbie, dans le chrétien, à aza kotonisa et puis ana ba fanatique ebele kotonisa yaka banzembo noki to bando teka ba billet komo kendo luka banganga komi ko luka basala nini kotonisa ezaka sala na banzembo zobeta point te très bien ouais to sala ba jemo ba mongol ko binaka kuna pa pamba kotonisa ezaka ka luka zana na banzembo ya bien au mona bato ba ko yande po ba yoka banzembo na sika. Toujours la page, à la page. Si j'ai mon actualité au niveau des réseaux sociaux, nous avons opposé parce que vous êtes artistes et musiciens et puis vous allez manquer à Wingé. Tout lundi, au niveau de YouTube, tout le monde une de danseuses, il y a Kala, il y a Papa Chéri Jibem Piana, la combo il y a Brinette Mwana Tsuka, à l'équipe pour réclamer garde à Mwana. Il dit là, il nous explique qu'il a 15 ans, Papa Chéri, Papa Chéri a reçu le lupango, a retiré la poto,
chose qui n'a jamais été fait. À la fin, babotolier moi na ligne babisi à romona moi na ça comme on a 18 ans et créer ma sensibilité ma casse na niveau des réseaux sociaux, mais étant qu'artiste musicien impressionné aux années par rapport à problème. Papa Chéri, c'est une grande personnalité, hein. C'est une grande personne. Et malgré c'est une grande personne, mais ça reste humain. Les humains, toi, on a des erreurs rebelles, toi, on a des rebelles, des sentiments, des émotions, des rebelles, des tangola, on a biso, on a biso, kosumu katoko pe kopengwa et comme la tout quoi. Donc, nga maman nanga botinga na âge à 14 ans, alors c'est que fera quand ça peut papa nanga. Vous comprenez? Donc, papa Chéri za mutu munene. Ceux qui va privé peut-être maman moana ils ont na ba raison. Nga naza peut-être mutu munene et beaucoup lina yo moana na beaucoup lina ngai moana peut-être vous allez moi différent. Moi nazali moana biso to zué ndenge to zué lié na ba circonstances na ba conditions to zué lié, mais quand même il reste mon enfant, je suis une grande personne, laisse-moi gérer. Voilà quoi. Donc c'est un peu maman bana lelo, maman bana mukolo to mwana muke maman bana lelo on peut savoir un conseil soki bokabona na mutu et surtout que bobota na mutu wana uza maman et bana mutu wana faut éviter ba biloko wana kolinga ko sala ba chantage autant bo sala ba délire na bino na ba folie na bino biso to monaka tukabwani me yo sa ba folie na ona ba délire no pona koluka ko prouver nga o sa ba vie na yo mata ba avion kende ba peso mbongo po kipe tamsu mwana to bana yo zo liango en désordre o sa ba vino biso to zotala na bige oyo akukata na lobi akukoya nzali ko beta lobi et puis lokola kande na botana en tout cas donc etumbu na ka yango na ndenge na botana et tant bozo vivre bosa ba vivre na nyosto bosala ka il faut rendre compte que ina vivaki na sala ki vous posez ba condition muto ba tuta mso saki ba condition wana tant bino bolie mabe osali mabe za te lobi ko luka ko mais papa Chéri toujours maman muke tous un peu réaliste parce que baota la biso dans le monde entier déjà faut otala d'abord contexte nini oyo mwana la fille a botina papa Chéri il faut le bana ba parabole na bi ke toza batu ba ime ba sumukaka ba ime ba koyaka na pona otal so ke maman nanga botanga na âge ya 14 ans nga moko maman botanga na âge ya 14 ans le na bi mutute a mutute surtout zongisa on a nenga lelo eza ba erreur ben est-ce que nga na za erreur te na bi mutu awa osunga batu lelo na famille numéro 1 ya libota ya kelemi mobimba c'est moi mais ba botanga na âge à 14 ans to lo ba pe que papa na ngani na bizaka na mineur non zomona eza circonstance ndeni esalaka ke bakuta na mère nanga tamsusu mère nanga zaki mwana moka mundele papa na ya sundolaki akendaki atike na maboko moko boye papa kutani na ya zo bandi ko encadrer ti talika encadrement ou pas ekumi batu ndenge ekumbaka batu moni donc voilà et celui to yoka lisolo il parlait moi na 9 ans 9 ans, c'est qu'il y a eu des attentes. Des arrangements tout solo là qui. Oui, c'est là que silence est gardé pendant 9 ans. Voilà, donc dans ce cas, tout le cas, Moutou a honoré Malobanaye. De l'autre côté, ce papa Chéri là qui maman moi na poto. Bon, au quotidien d'après maman moi na poto, il y a on a dit papa Chéri c'est une grande personne, c'est une grande personnalité. A otala patali ke o ndaza boye pona ba plainte ne bandinga memi bango États-Unis ngo tikinga me bandinga na baza ba mama bana te yo za mama mwana ma sœur oza mama mwana États-Unis en tam soko ke ne pe muto e dokil su muto e bebi su kuna ngana na besoin no zala pona lobby en ka ba peso tam suka temps zela tam su tambo bongo ko mona mwana to en Afrique yo kazi bato nyoso ba bongo la ba na poto ba na esengo ke bana bango bakola na poto bana bon ba parents boni ba père de bana bango na poto ba mona su bana bango te
La réalité c'est belle. Très bien. Donc yo mona ka ke faut batindo na poto yo faut basaloka makamoke na poto mais tamsu mutaba pas ki sona tindio na poto en tout cas bombe moye ko beta ba charge moye ko bimaka moye ko beta wa donc en tout cas il faut azala nonka awa nde na ko yeba ko contrôler bien mais soki makambo ko makambo bana conseil gratuit en tout cas ba maman bana to ba papa bana to éviter ko lekisa ngo na TV pour na tika mona pe télévision moko te o etika lopesa ba solution na ba kaya makambo ba maman bana la papa bana. Très bien. Mais l'artiste bandeko mususu balobi c'est comme si affaire oyo bandeko bache moi mai ça dit bachango na c'est trop babi mais est-ce que ceux qui Koffi Olomide par exemple la réaction allait être de même na public parce que là nous tous on est en train de faire des analyses, on essaie un peu de sortir dans les sentiments, dans l'émotion, on essaie de réfléchir. Mais est-ce que ceux qui ont Koffi Olomide, tous ceux qui ont par exemple Fally Ipupa, est-ce que tout le monde a la même réaction? Voilà que ce quand je dis ça, ça veut dire oh les cas pas Koffi tout le monde a les cas si quoi papa si quoi est-ce que ceux qui Koffi et nous tous appelés comme boy que ceux qui batuni ils appellent vu la biso verambote ils ont des jibem piana donc to sepela na ngoto monela ngoto yambelango ndenge za jibem piana joue pe kozalanga bat ba yambelango ndenge pe kozalanga joue kozala soit héritier bat ba yambelango mutu na mutu azaye non tana ndenge na ye oyo ayeba ke ayebeke no na respecter les cambo na tosa les cambo na gérant bona zana mutu mso ko chape ki yanke mutu mso ko cha ki yanke ta ko luka ko soigner mutu mso luki ko soigner mais ba memeli ka buzoba donc pour vous dire le mutu na mutana ndenge na ye ce sont des grandes personnes muna mutana ndenge ne o agirara makambo na eto yo makambo esalema trop na ba famille ezaka biso ba musicien te na ba politicien ba joueur ba pasteur makambo ezebele o mona ko makambo ba ndako mona ka minene bomba makambo fort en tout cas ba bota na ba cousine bazali ba bota na ba professeur na ye pe bazali uzomona donc makambo eza makambo famille comme mambo ba lien to yaka na ona ba télévision te no kite lobby boya kosimba mutu tozanga explication pesa mwana bozanga moya ko explication pesa mwana mais bokomaki na ona niveau ndeni mama yope très bien mwana na boyebi avenir na ye mwana no bolimbo bando salir wana boyebi avenir na ye botana no bien mwana wana abimi na libumu ya nani ya fille nini parce que mwana wana ser na biso na benge ser na benge mwana te danseuse na biso wana azala star avant biso biso totale na ba télévision mwana ntuka donc abima donc ana don tout jusqu'au papa chéri so ana don ya musique bango mibale basangisi sikoyo makila baboti mutu boyebi mutu wana lobi soka kozala nani botika kotia makelele makala dikolo ya mwana botana nde vie ya mwana voilà c'est très important ndi mana nous tamsu moi galère lelo tamsu ba pesa ko pe moi poto yebe zaka nango na ba niveau ya papa chéri na yebi soka jote kenende kene akoyeba ko soigner papa chéri za na mbongo mais so ba soigner ko mateke ko malko lo mobo ekomi chantage mo lo mobo ko mo lukaka donc na pesa ko lia en désordre et commerce ko ngakaka. Voilà. Et puis, je voulais faire une petite réflexion. C'est pas que nous voulons prendre la part et à Papa Chéri Jibem Piana, mais juste une réflexion. Et là, il y a eu l'objet na bouton na raos wana kulutu monko. La fille à côté wenge musique wenge BCBG na 2005. Elle avait 11 ans. Alors aboti na 2000 aboti dans la commune à 15 ans. C'est-à-dire aboti na 2009. On sera aboti na 2009, de l'autre en 2024. Donc la fille moi na wana gozana 9 ans te moi so sali bosala 2024 ou 2009 donc na calcul normal la fille sera bosoki meye moi na za na 9 ans c'est que la fille moi na tsuka botaki moi na dans commune à 21 ans donc bon me go ça ba calcul et puis mutu na mutu c'est vrai que nous tous nous ne pouvons jamais comment on a pas si on a biso moi si mais to mécano go ça réflexion Amengana nous répondre quoi Amengana nous bande l'émission donc 2005 11 ans 2009 ce gars botagi na 15 ans na 2009 agi na 15 ans parce que neni mi mwana na 2024 fois na 9 ans
essayez de réfléchir et puis chacun va donner la réponse. Mukiliana makambu bele mukiliana makambu makamsu tokota ate oya osuka misoni donc tout ça là on va commentaire mingi te sikoyo awa pe musique ezongi na poto ba concert ezongi na poto à quand Robino Mondibu Adidas Arena peza wana non non robimisa Zénith eza wana Olympe eza robimisa album na ngai et puis ba retenir que concert na ngai liboso mné na obeta na poto eza Zénith de Paris. OK ouais na ozonga pe na ba na Zénith na yoki na lenga Zénith pour na beta de abel obana na lo bataille ba 3500 te na obanda mbala mo Zénith de Paris ndimela ngako ngata no beta musique baninga ba okene ba poto ba obeta ba Zénith wana ba osaba makambo wenge maison mbonga na diarati mais concert na ngali liboso na matin na salle mythique na poto ya Bercy vous comprenez donc voilà ndenge na ebiso ke concert na ngali liboso munene na kobeta na Europe na groupe na ngato sa concert live à Zénith de Paris c'est pas pour longtemps quel que soit ba mois tout ba année rejoint mais na biso ka ke na Zénith de Paris très bien. Mais quand même, vous avez aimé hein, cette genre parce que c'est bien d'aimer, mais c'est bien aussi d'encourager bateau babundi pour le Congo. C'est aussi le problème. C'est bien d'aimer, mais muto abundi a sali pena que pour le Congo zonga. Parce que biso de vivre attention na. Ouais, na Bercy, aux alawana ne bazo tumba kuna na bagarre million kuna. Vivant talika est-ce que tu rebêtes abandonné katika ne ka pardon ba yo boma batwa. Mais ititi donc abundi quoi. Abunda que musique wana zonga. Lelo yo photo bois que la ka ba fleur, photo to encourage akae. Et là, vous avez félicité aussi l'artiste Michel Ferrego là, qui sera le 20 et le 21 avril dans Adidas Arena 2 jours. Ngana zala jamais contre Ngana zala jamais contre makambo nyonso ngana yela na TV. Eza makambo e commissaire lelo place a komi. Ngasi ba finganga ke DJ, ba finganga matin midi soir ke ya betaka ba nina ko bina. Lelo nzembo nini sa ke vina biso tourner. Tout la vérité. Na bato ba otala nga na yo journaliste no fandi boto ba vérité nzembo ni ça qui vient tourner. Surtout fouiller to tali bien ça bizorbi. Bizorbi on so tali bien la style ya nani ya Robino Mondibu. Poko matanga lelo yanga bord et style nanga. Ah bon? Ben oui. Tu comprends? Donc, on n'a jamais de la télévision pour finir vie. On a des missions à Trésor Congolais. Trésor Congolais, finganga, manquanga ba respect, abenganga mwana wana ebi âge nangate. Tant on a oloba makambu oyo ye akomi ko telemela lelo. Lelo akomi na ngambu nanga. Alors, bah, mais les lobes va continuer contre. Donc voilà, il faut comprendre que voilà, merci beaucoup artiste musicien Robino Mondibu, l'homme de un jour. Retrouvez ces titres dans la chaîne YouTube Naye, Zotalama, donc Nzembo Kitoko, clip Kitoko, Bogenoro, Kango, Naba fête, Naba boîte, Naba événement, tout, Yamalam Borozalango. Sinon, les gens vont retenir, il n'a pas un jour côté production, est-ce que répétition, mais besoin qu'il n'y ait pas aussi. Dans ça, toujours dans le studio, nous avons travaillé. Toujours dans le studio, nous avons travaillé l'album Nangai. Et ça va toujours patient, dans l'accès à Bangoka, que non, je travaille. On aébika pour ça la musique. Et boulot Nangai Angoyo. Ndé na sala bango ba o na sala ba tchana no bosiko na kompenza focaliser pena na makambo yemba siko ndé bomona bandi un jour wana na bandi et puis biso to abana nzambe bindi ni oyo apesela kabiso donc na na esengo komona ndé kezo évoluer. Mais déjà je vous rappelle que ozana rumba no moko bimisa et beta
Mondi Bouassomi Mutuka Pobaye Bayaye. C'est suffisant pour nous. Et ça dit bêta bêta déjà insuffisant. En fait, après voilà nos mecs qui bisent là-bas. Donc aux ongi no cas en fait tout le bas. Et puis ceux qui te yeba Robin no Mondi Boza pour la focale là yo sala na nzembo ya prince de la ville donc voilà lelo lelo oyo na retenir pe bango pena bato ba critique on a rigueur parce que bango ba pousser ngapé au travail ba booster ngana très bien na bosser quoi ba kanisa ki bango na otina ndé ke ba kanisa ke no to ni to tindi ce qu'on a terrain mo eza glissant ko kokate omona ba otina na meka no côté ko lia e côté wana ba moni ke no na yé côté wana beti ba fandi nie moni ba mongol ba zarabon. Mais on doit être humain. À la télévision, en tout cas, non, tu critiques moi dans mon balai à battre pour rien. En tout cas, une chanson un jour, rien à dire. En tout cas, bravo, artiste. Travailler encore, dire au PS. N'a eu artiste de mon côté, à l'équipe la télévision, pour na koloba. Na landeka Yuri Kalenga. Yuri Kaka. Au mon niveau. Très bien. Donc voilà. Bafandinier wana congolais et puis tozoluka mboka oyo ezwa développement mboko ekende liboso mais ekende liboso na kondimaka baninga tant baninga baosala ba effort et non na koboyaka baninga tant baninga bomoni ke moninga sala eloko eza vrai aobunda mpona bino en fait eza vrai et bino mosala na bino kaka koyaka koluka korabaisser parce que baza makasi na koluka korabaisser koluka kokitso na niveau moko boy ko tchao toujours na niveau moko boy bino pe boza na niveau ngo pe boko koza na niveau obino bolingo zala te en fait to Congo to na méthode moko yake biso tutozanga wazo matasto bende na se donc biso tutozanga ya kokoma kuna te lokwa biso tutozanga mo parler moko do ya kokoma na ngo sankete biso tutozanga. Voilà. Les systèmes autozana on a compris. Différence à mon la mutumundu yangwana. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un réel plaisir à la plateau Nabiso après beaucoup de mois. Auto sololité matière et zala qui ont le lomoni émission pe 8 ans parce que toi il a vraiment la pour ça to bimisano sur le mais tu vas retenir ni pour na Robin Mundibu et puis moi bambote na moi en Congolais Zoya l'album de mes rêves et Zoya et on a dessus quoi. On a peine de citer banzembo kitoko ezali. Ya na marque ya obetelanga 77 nanga to bombande to bomba kipe ayo po yango donc on fait de rora sikalalito imbala. Eta 77 na refrain. Muya kana refrain. Et guitare ne yo kana te. Ah pour ça na écouta. Ya ça na Simon. Il marque solo avec accompagnement donc. Il peut me tabeti un jour abeti moi partition ndambu ya accompagnement na kati. Ya taille mutasimi ba solo na suka. OK. Merci. Oh félicitations tabeti à la comprendre. La comprendre ici go. Voilà. Boutique exemple à suivre. Porto na Congo. Boutique exemple à suivre. Porto na Kisasa Tobo Imindo. La bopeto Nzamba lingaka salite te odilo mampuya longonia Nzamba lingaka bosoto te odilo mampuya merci Lokola mbongo kokende poto ezali te tonyokomaki pe mingi elamba kothomba lelo odindisi na mai lobi enzuluki lelo pasi na biso esili po memele biso qualité N'exemple à suivre chez Odilo Mampuya. Kisekeli na ye ya mpamba o na yo kiposa balangai. Elobeli na ye est tellement doux que posa kokufane elongo. Weza kude foudre te tolukelango kombo. Na bondeli yo nzambe na ngai. Sourire ya boye miso na ngai mona kango pour l'éternité. Elobeli ya boye matoi na ngai yoka kango pour toujours. Na caresse pamba na komanga lokola moto azwi onction. Soki embrasse ngai yeye na parlara langue. Bongo kota soki ekoti kuna
Ah! Ekotanga wa lelo. Ekotanga lelo. Ekotanga wa lelo. Nini yango ekota? Ekotanga lelo. Nini ekota? Elala kuna ya yai. Ela mukape kaka kuna. Kuna wapi? Apre kaka wa lelo. Ekotanga lelo. Wapi? Kopesa kutu ba raison te. Ekotanga lelo. Nini ekota lelo? Na bondeli yo, na bondeli yo. Nini ekota lelo? Et puis, on peut signer matière, il faut pas que ça parte. Finalement, on peut lelo quoi. Bambo to pesi la ekotanga lelo. Elala kuna ya yai. Ela mukape kaka kuna. Ela mukape kaka wa lelo. Ekotanga lelo. Na bondeli yo, na bondeli yo. Na bondeli yo nzambe na ngai. Soko kisi posa na nga. Na kosela lisusu eloko te yawe. Na kobanda kaka kokumisaka yo. Vina nga modimba. Baposane nyonso ya mokili. Ezala kaka na nzoto na ngai. Soko kokise elinga yango. Na kosela lisusu eloko te. Na kobanda kaka koyembelaka yo. Vina nga modimba. Ekotanga wa. Ekotanga lelo. Ekotanga wa lelo. Ekotanga lelo. Ela mukanga pe kaka kuna. Basot na ye yakomelaka mai. Mai na ye nzoto na ngai. Soki azali fatigué. Obeye na ye nzoto na ngai. Malili ya nzoto mayes. Chauffage na ye ngai yeyo. Badolera nzoto bebe. Mastes na ye ngai yeyo. Azala nyonso po na ngai. Azala nyonso po na ngai. Akotanga wa lelo. Akotanga lelo. Elala kuna. Voilà titre na nini? Muyaka. En tout cas. Bambote no pesa la li status ci service. Merci. Bambote na ngai na Ebiatak Seigneur de la Terre. Abed Achour. Le patron Bogos Abed Achour. Voilà Moutuno Pena. Donc on a immortalisé na un jour parce qu'ils ont mérité amour quoi. Donc ils ont mérité amour. Et grand frère nanga Riki Sengele. Apprécié Bambote pa Azali mon grand depuis Belgique na famille Mobimba. Et Guigui Palmi la Palmere, c'est Bambote. Guigui Mogrosso le designer. Doug Dinika le pouvoyeur. J'irai Nzenza guerrier, hein, guerrier quoi. Toya kanazoya kala mingite. Na oya kala mingite na mboka na yo. Na quelques musiciens oyanga ya groupe Tobeta ka moi tour na François na. Donc on sera déjà au courant. Toya Zénith, Kobeta Zénith. Mais au bout que nesiko moi tour ka. Moi tour kaka. Bobeta ta concert moté. Tour kaka. Ata playback te. Ba accompagner ngaka. Ba accompagner ngaka na studio. Pour la monnaie tika bango comme ça bango mawa ba accompagner nga moi tour na studio quoi na pire esprit après bazongi na bango et je reste les aguerris tozoya déjà faut bon ça makambo côté wana et Félix Tigre Noir hein donc azana biso la kina na PC ba mbote pa yazali Général Vinx hein Général Vinx donc on a des bateaux yanga à Paris donc Junior Check Fou déjà tout pour sanité Junior Check Fou Junior Check Fou et c'est Bambote na Paris donc voilà et ba open atang ba kombote on est ensemble bozaka batu na ngai donc nazaka na kin na Franklin Kabombo Pacho Marcel et groupe Chiffre 9 Mobimba. Donc, toujours ensemble, même moral. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, artiste musicien Roby de Mundibou. Et plein succès dans Nze Monabiso un jour. En attendant, tous là, Mouyaka, tous là, Kipé Ayo, et puis d'autres titres, Euroya. Merci à Orphée Penet, Pampé Penet. Merci à Roda Delix. Merci à Kouloutou Naro Dilom Ampouya en Belgique. Merci à l'équipe technique Nabiso, Dari Diwantesa, Jiva Zoanonga, Obama, na PCP Mbote na chauffeur Nabiso Obama. Et merci Nanga Lissous na Château Kolo, le réalisateur parole de ça. Obama on filmer nga lokolezana. On filmer yo lokolezana. Babaza Dari Diwantesa na Jiva Zolandonga. Yene na yebi. Gilles va appeler ça Batumbo. Ah Gilles va. Yem da sa émission mon. Ouais. Bon le ma chapeau te ça va faire Gilles va. On doit filmer nga loko. Ouais, on doit filmer loko. Itogo. Voilà, merci beaucoup.
Chers amis téléspectateurs, continuez à vous abonner, aimer, liker cette émission. Tout votre caption en commentaire pour nous soutenir. Sinon, pour la biso, rendez-vous pour l'émission de Soussou. Bye. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. C'est votre frère, Père Condé, Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ces numéros 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Chinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant. Là où vous vous trouvez, n'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimés, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mais bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza eu formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi ko ils ont na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation qui a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango pour le traitement, il y a des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés. Ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse, il y a des cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso ou tout ça à base il y a des na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient pour quitter ça au stress na kati. La branche médicaments, nous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Nous allons kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Nous allons kiss na biso zingenalis, support na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez kiss na biso sensifos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou c'est la na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Nous avons des Azolex. Ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomulingo ya papa na biso tondele diazolo. Nous allons na médecine crème ndenge na tamaki. Nous allons na allium. Ils allaient kiss na biso ya tension. Ils allaient traiter l'hypertension. Nous allons na borex. Ils allaient bomba système ya papa. Ils allaient komisa yango mulai pe ndele.
tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a